Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site à Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté, et kokani na yango. Donc, mutunyo sokoto, koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yangoyo. Donc, moussou se zati. Donc, boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makabo belé, donc c'est pour sabino et longo la bino ma souci banine. Donc, site na bino yango. Boyo ki yango, hein. Bisous. Bisous. Boulou Yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna Tobiaka il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Suisse TV. Boulou et Yoka Soga Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Soki me mono ya moto ya 25 ans et les qui ont ya moto à 100 ans va souvenir et ya ma belle 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 na 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 mama yo 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 tika peko tungi sanga amo mema na esprit na ngaye amo tika kase peko nyokolonga mingo tiko bimelanga na bandoto o balala melina poto
akobima mapapu un jour akopimwa petit bébé bimotama na esobe ekokola mpe kobima un jour sene mikotandele atole yemayema vidote na motema ekotonda kaka mikoyo yoyoyoyoyo mikoyo yoyoyoyo mikoyo yoyoyoyo mikoyo yoyoyoyo Merci. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.